Mbongo Kabila zwaka na Congo wana asala musani à part kokolisa mandefu ndenga vanda na kinga kati na suka mboka et si mopelisa ba live bo se poser ba question que yoza aka président aussi longwe na kiti wana qu'est-ce qui se fait que tu le ba futa comme wana boloba te ya botika kimte mabe bot et na sensi ata mukiete première dame ala ta simple o alia na peuple longba moi so azo konza mboka même tazo batela libala na ye oko kango oko zwapi so finge mafinga solo non répondre te non beta kara mais so yo kosa neti ke o mama Olive aleki ma Denise okosi na tuno na nini aleki na penki po aleki ka na okata suki po banda na mona ma Denise na TV na mona kota kati penki te koti wana ndaleki soko yo kosi yo Karine Katumba aleki ma Denise okosi aleki na misisa to na santé po na bika ye miyoto aleki na nini po se bolingi bordure to ko tuta na ba bordure. Mais je vous informe, na bordure ango muto gagner nga zate. Muto leka te po trop c'est trop. Aleke na nini mama Denise ominu pembe lo kwa zampala pata. Asekaka ye angbenyaka te asaka sourire, un peu de sourire ya charisme. Oso mona ya osa camarade na bato maboke. Yo moni amuta mélange ya sangisaka bato nyonso. Amuta parti prité. Soki parti prité. Amutu te ke ona zaka na bato po basela nga publicité peuple mususu ata bakufi na kunda bango tenga na kunda ka bato ba bando kumisa nga te ya bongo te ya za bongo te ya yebi ke fa sanction so ba congolais biso se photo zala bien ayebi bongo ya yebi ka te ke o ba comédien de baza bien na bimsaka ba cercueil pona ba musicien so ba pasteur ba kufina kunda bango te o wana ya kokabola ti ya na molimo wana te molimo injustice ana ngo te tolobi eza kaka polémique leur eza te embarqué l'eau glacée rivière ya Kingakati oyo ezali loyembo epesameli mama kabakaba moto ya kabaka bakabaka ete Karine Mokonzi la barone balobi maîtresse oyo abimaka na Kingakati batumbolaka ete nene ya na Dubai Yvette Kalombo na Kinshasa bokeba na maîtresse plein cette fois-ci bazobenga ye mama waro mokonzi aba comédienne leader bakokanisa bino ye mais jamais bakokanisa ye bino oyo ezali polémique ya haute société cash woman mbongo na mbongo mama kabakaba ye pa polémique kana ye te sino te okosimba touche basinya mabe ekoti na réseaux sociaux c'est bon kombo ya mama kabakaba ekoti likolo ya autorité morale bango tembe biso ndeko moto ya moke mama kabak meli yo moto na baaméricain bakenemelaka ntina avion ya Kingakati yaya bino tu boyebani te bino tu bozopeze te bozalaki na circulation ya Congo bokende wapi bosila kala 00 tilelo lelo tilelo
basila kala si basila mokili yebi basila kala mama kaba kaba kasuman mbongo la mbongo moto akabaka yebakabaka te masta sino te okosimba tusi baza bapatapita patapita patapita pofu patapita patapita pofu mama Rwaro mokonzi ya bakomedie otemadi star na bango o idozini moto kuteka tugu bakitaki tina kingakati o modozini kotolokaka dekegidi amema bango tina cheriki o modozini kotolokaka la kegiti asomela bango mapango nabiemise puissance oh nabiemise puissance ya mama kaba kaba torevese bango ye oh oh torevese bango ye oh mama mama tango nga nasalaki sukse na nga nakonzaki mboka lokola première dame mwana yoko tozalaki na zamba bato oyo basimbaki bacomédien na baproducteur nga moto nasilisa bango ngai mama kaba kaba mbongo na mbongo nasilisa bango luka baproducteur otuna bango soki bapunga mpo na nini mwana ozwi sukse ozoluka oya epa na nga mama Rwayo mama kaba kaba kasman mbongo na mbongo binoto bozopeze te binoto bosila kala mama kaba kaba kasman mbongo na mbongo moto akabaka yebakabaka ete masta sino te okosimba tushi moto akabaka yeba polemikaka na ye te masta sino te okosimba tushi tuna ariasho tuna kuna kende patapita patapita basi bapa basika bakpukuru jokuru wana ezali loyembo ya mama kaba kaba pote tokota na émission mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balukaka rando na kopesa mbote ekotelinga difficulté pourquoi tomate niveau moko eloko na kokoloba kaka troisième bitumba ya mokili ebandi oyo eza troisième songe na suka kuna mapata mpote bapapa bamama bandeko mpote barando na barandonete mpote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mpote bajeune garçon na bajeune fille mpote bana mike na babebe mpote basainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko c'est chaud c'est vraiment chaud température oyo moto akokopema nango te 90 degrés Karine Mokonzi abeti live moko mpona kotia makambo ndenge ezali
po mama moko azali na ONG mosala na ye kotake première dame mama Denise Nyakero oyo ntina mokola lelo azali zero faute. Bandeko mutu ntango azali zero faute, pourquoi bakotake ye? Surtout okoki na kotake ye na makambo kari na lobi, me yo ozotake na bato oyo bazolakisa bolamu na monene ya mama Denise. Sekoyo ata bino moko bato yango mpe kombo Neneya, mutango Neneya, eske Neneya kotika soki azosala yango alingi nini? Rando te. Alors Karine abondeli ye, asiplie ye mpona kaka alongola, atika buzoba wana, arespecte oyo azali na ONG na ye na motema oyo alobi aza nango ya kosunga palakisi ndenge bakokosala. Bandeko wana température ezalaki nango 21 degrés. En tout cas 21 degrés à température to 22 ederangeaka bato te. Kasi Karine Mokonzi ayi kokota pasta mama kabakaba. Mama kabakaba aza na makambo te. Mwana mwasi wana ndeko mwasi yazokumisa Moïse Katumbi aza pe na plein droit na ye akumisa Moïse Katumbi. Pe Karine Mokonzi a respecté Moïse Katumbi. Azokumisa pe madame ya Moïse Katumbi, Karine. Karine Mokonzi pe a respecté ye. Alobi baza ba Congolais bakofo ko respecté bango pe. Bazosala pona Congo. Batu batie na commentaire mwasi ya Moïse Katumbi aza Burundi. Karine Mokonzi alobi ezala Burundi to Chinois ndenge moko kaka. Pas na raison. Bandeko soki Moïse Katumbi aza Congolais, abali ata France ata Belge, epekisami te azala président, epekisami na territoire moko te, epekisami na mokili moko te, na planète moko te. Ata na ntango akala roi ya mboka oyo abala mwasi ya mboka mosusu te, wana epekisami te. En tout cas, bomemaka ba loi changi na bino malamu to ba loi sekive o bozo créer. Botika ko confondre basi ya bato. Po bano lelo bazali na poto bazana basi pe ya bekolo na bekolo. Ya bantiye ya bekolo tu. Tango aza Congolais a Congolais. Akokoma président mwasi na ye akozala ya mboka mosusu. Wana ya problème te. Problème nde ezali awa. Mama kabakaba. Kashi woman mpongo na mpongo. Star. Po yaza penza star. Atika neki première dame. Aza star. Leader ba comédien. Moutaza na succès na ba comédien. Eza Sila Bisalu te. Eza Belle Vie te. Eza Papa Masumu te. Eza Kokodia Nzombo te. Eza Kimbanseke Papa Lobe te. Eza pe Président Lombe te. Eza pe Masasi te. Sai pe te. Président, leader,
ya ba comédien ezali mama kabakaba star star ba star ye sikoyo Karine Mokonzi ake touché star bandeko a touché na nini azala première dame salongwa na ye mobali ne pa pese candidature te aza pe na babilanga na ye kuna aza na hôpital na Tonga aza na hotel ne mosu asali na Lubumbashi otema di mama kabakaba mbongo na mbongo un jour ye moto akorepresente biso parmi bamilliardaire ya basi ya Afrique ya Congo depuis Congo ebanda Zaire bamindele baya bosi bozala na bamilliardaire rien na ntango akala avant mundela ya tozalaki na bamilliardaire oui tozalaki na bato azalaki na libulu etonda na or na palata na diama do bamilliardaire akala bazalaki na ntango ba royaume Congo na ntango mboka na biso eza bien me lelo oyo milliardaire azalaka te na Congo Zaire na Angola milliardaire azali Isabelle dos Santos aza na plus de 3 milliards de dollars me bazolinga bakange mbongo na ye partout bazozela ye basambisa ye bambongo ne mosusu bakongelango maza kaka toujours milliardaire na bapays oyo balingaka tozala na milliardaire te na Afrique kobanda nao na États-Unis alors bandeko Karine Mokonzi a touché abeti bordi na mama kabakaba likambo nini vraiment Karine alingi 2024 azomemela biso wapi garde midi oyo ekokenda biso suka wapi mpe ntango azosala émission yango azosalela yango mpe kaka na garde midi na hotel Pullman ezalaka wana kaka na garde midi koto Ibis baconvoiturage opusani oyo molai wana hotel yango yango wana na nsima nango mwa restaurant moko bakamerunais alaka wana opusani mwa moke bakongole mosusu wana babisika nga na lekisaka ntango mosusu mwa aire moko kote kuna na meli mwa eloko to na lie mwa eloko alors Karine Mokonzi likambo nini azolinga po mama kabakaba nakanisa boyoki nzembo na ye nzembo ne ezoloba yango moko bino to bozopeze te bino to bosila kala bozalaki na circulation ya Congo mama bosila kala mama kabakaba kashuman mbongo na mbongo moto akabaka ye bakabaka ete master sino te okosimba tushi patapita pom kipikili bichokolo oido zini chikakina kene kikabara kuchogo patapita pom patapita mkundum bandeko mama kabakaba na bakombata bataka ye me bango mo babalola langi ntango kaka baza na pouvoir ya babalola langi bakoma o mama kabakaba yoza ndeko na biso me keba moto bazobenga autorité morale akobomo aza na mwasi na ine États-Unis
na 17 bana yo azo nyokolo kaka kala te kokufa kimaka deja 8 mois ebele na bakombatant bakoma ekokotela ye oza mutu malamu andeko na biso mama kabaka tina aloba te eloko te mida basimbi ese de panama basimbi mama kabaka saratola yamba baprofete Ezekiel bakomomona rivière moko boye saratola zongisi wi na yebi rivière yango ozoloba deja mama moko aza wana mama saragangi ya mama wana nde ye mutu azolia bacomédien sara lobi na komi sara okomaki wapi sara yo kokomela wapi na kingakati no bandeko Karine Mokonzi sikoyo ya ye wana mama kabaka azalaki ata ndambu te na makambo oyo Karine betela ye babordire mama kabaka abeti coiffe na ye me Karine Mokonzi azotaki coiffe mama kabaka likambo mpe eza te mwana mwasi wana mpe azokumisa bon akumisa ye mama kabaka c'est vrai donc mwana mwasi wana mutu akoti mama kabaka me Karine ngo otushe kaka te mpo mwana mwasi wana lider nezali Katumbi akotushe mpe Katumbi te na mama Karine mwasi na ye te lokola pa touche bango te aninga otika mama kabaka esa nango rando polémique pa na ngai nalobaka okoko touche oyo lingi ata bapara na ngai okoko touche no bango soko lingi dengo kosala osali bamura batusha bamalikama na batusha mida pa tusha abetelanga live mobimba tusha bapara na ndenge osala te na felicita mida na felicita pe mura bapupola kitoko famille pe loba me baoloba na nga nini na ndimi te baoloba na nga alors soki nakolobela yango mpo mama kabaka mama kabaka totala biso moko baoyo baya bataka bango moko babalolaki lelemo 7 fois balobi makambo mosusu baprofete Ezekiel na nzambe abanda kolakisa mama na rivière lelo profete akoma koteka basavon na TikTok savon oyo soko olingo bala linyuka oyo soko olingo divorce me mama kabaka baza toujours wana kote mbongo ezomata kaka la baronne azokamwa salaire ya mobali na ye so asalaka nimi aza sénateur la baronne salaire wana ye te mutu avotango en plus mama kabaka balobaki mobali nazali non paye mikolo salaire wana baloba me bafutaki te heureusement mama kabaka bakotisa bamillion papa kabaka papa wana papa kabaka bate Sina Rambo ye ateka masangane kuna na babaro wana bavion oyo asala wana na jardin zoologique privé na ye bato bakende kingakati bafuta mbongo soki na restaurant wana na bar wana eza ya mama kabaka bate eza ya ye ya Sina Rambo
bakoma kosala bafere na bango. La baronne fo tozala na bamilliardaire na Congo. Makambo koloba pe te ko mbongo akoyiba mbongo na biso te. Wana eza makambo akotisa bino na mitu. Bien sûr bayibaka pe ya solo. Me bakotisa bino na motu mpo bayibi te. Me bakotisa pona milliardaire azala te na mokili na Congo. Po baambasadi oyo eza na bakongo na bino wana bango bayibaka bapei na bango eyibaka bazoyiba lelo pe lelo bazoyiba lelo kaka so boke bokanga bango pe babomba na ekutu bango na bango bango basala tu baboma ambassade ya Italie pourquoi siko bango bakoma bamilliardaire bato na bango bazokomaka bamilliardaire. Pourquoi bolobela bango te boportaka plainte te basambisa bango pe na étranger bakanga bango bilo kokamwe. Alors la baronne wana lobi na yo te wana lobi na bato mosusu po bato baza ebele bazolanda oyo pour majorité bazolanda oyo baza déjà prête. Moi yoka kaka mama kabaka azaka milliardaire babambe mabanga kufa. Mais biso ba papa robot en tout cas toza prête ta roboma milliardaire. Moto akozala milliardaire reconnu na Congo ata boma bato to olimbisa ye po to na besoin ba milliardaire wana ebani po kosala passe na libanda bongo bozala 10 milliardaire. En tout cas, l'investisseur ba okima. L'investisseur ba ganani. En tout cas, tokende kana makamu na biso tozokende. La baronne moyena pekso tika ezate. Moyena lobano likambo ezate yo moko yebele ozosala. Maman Denise aza zéro faute. Ça c'est vrai. Aza mayele ndenge yo lobi amayele to chaque maman aza na makambo na ye aza pe na makambo na ye na époque na ye baza pe badiversaire te baza pe na posa kozala badiversaire te baza pe na posa kozala binemi te eza bongo yango wana la baronne yo moto yebi kaka eloko nalobi na yo oyo azali mama Waro, mama Olive, mama Kaba Cash Woman mbongo na mbongo aza star aza kaka azalaki ka première dame te aza pe ex première dame kaka te maza su star aza star ndenge omona bastar ya filme ba Will Smith ba wana tu ndenge ye pa azali ba Angelina Jolie ye pa aza star mama Kaba do apezaka koleka Shina Rambo. Shina Rambo aza kopeze ntango azalaki président me ndenge bango tu balongwa Shina Rambo akoma sénateur. Mama Kaba na niveau ya peuple congolais apezaka koleka mobali ne mutu aliboso Shina Rambo koleka papa Kengo wa Dondo sénateur pesos ozoka bande na otanga bakombo apezaka to la baronne yeba koto ozomema biso po ndenge ozokende bo ozomema biso toi faut calculer bien madame ya président Katumbi Moïse Katumbi
azali mama kabakaba te. Amida Shati apezaka lokola mama kabakaba te. Na bakitoko ne wana to apezaka bongo te. Jeannette Kabila apezaka lokola mama kabakaba te. Mama kabakaba pèse beaucoup na société congolaise kaka wana zai. Apezaka. Tina Ngamba Brazzaville apezaka. Tina Angola apezaka. Comme star. En tout cas, Gana Lobby. Karine Mokonzi, Yomoko Yebi. Yomoko Oyebi. Et puis, Bayoka n'a bien, na Maman Denise. Bayoka n'a bien. Bayoka n'a très bien. Bon, Mobadi ne peut pas féliciter. Président Fatih Béton. Peut pas voter qui est numéro 20. Bon, pour nous aussi ça, et bongi Karine Mokonzi. Tolanda lisusu nzembo ya mama kabakaba. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss.